Ok, bonjour à tout le monde. Mbotana biso, mbotana ben lelo ezali mokolo oyo ba congolais nyonso bazozela actualité politique oyo ezali fixé na IDPS. Tozali implémenté, nous sommes en colère, l'IDPS est en colère par rapport à ce qui s'est passé pendant la nuit. On a destitué le président de l'IDPS, Jean-Marc Kabunda Kabon. Ça, c'est une chose, les coups bien préparés par les gens, les camps du FCC. Et c'est par là aujourd'hui, nous leur disons, fini match. Fini avec cette coalition entre FCC et CACH, c'est fini, puisque le président avait leur donné, pour qu'ils puissent montrer leur volonté, pour qu'on puisse diriger les pays. Ils n'ont pas eu la bonne volonté et la bonne foi. C'est pour cela que nous, l'IDPS, aujourd'hui, nous sommes tellement montés. Il y a un Congolais qui koki. Il y a côté l'élément, comme un seul homme, puisque bateau bomoni comment basali musala, bango ba détruire Mboka, ils ont pillé les pays pendant 18 ans. Ils ont détruit, ils ont violé, ils ont volé plusieurs années. Batiki chance que le président a réussi dans le mandat. Ils ont attaqué le président indirectement à travers Jean-Marc Kabon. Qu'est-ce que Kabon a fait? Seulement une déclaration pour dénoncer que il y a congrès, ils ont dit 7 millions. Et le quoi n'est pas si bango passi, puisque Jean-Marc Kabon a dénoncé vérité. Il y a bateau balinga ka vérité na mis sa peuple té ndenge na keko bimisi biso biloko akati kopo na biso tolelaka yango moni kande mati bakendaki ba destituer président d'abord congrès wana ezalaki objectif nango ezalaki Félix Sekedi balinga ba bimisa motion incidentielle voilà il n'a pas saisi la cour constitutionnelle voilà c'était un coup bien préparé bien planifié par les camps du FCC, la Mouka, MLC et consorts. Bazaba Ndeko, Bazali Batomo, Babeta Kati. Babeta Kati wana depuis Kala. Complot na bango na minito ezali ko viser kama Kabonde te bazolu kandengeni na bakokote na bavandi semisisa pour balongo le chef de l'état garant de bon fonctionnement et commandant suprême. C'est pour cela tension na minito oyo ya kotunate. Je demande au peuple congolais. Je demande aux combattants nyos partout ici Kabozali ngonge koki tozali koluka. Vous voyez comment bino moko na piège bato FCC botimela ki kopite. Il faudrait d'abord bino bos omoni bato batinda ki Jean-Jacques Mamba bazali banani FCC batinda ki Jean-Jacques Mamba na essaye na pétition omoni comment réaction ya bato ya FCC bango tous derrière Jean-Jacques Mamba. Pour nous, Jean-Jacques Mamba, nous demandons la libération maintenant. Mais vous voyez, les Jean-Jacques Mamba, ça les a le col, continue à banque à payer mbongo, na signature à mon moussous. Mon tabon va vous aider, puisque vous avez député, vous avez gouverneur, pour que vous ayez la humilité. On t'arrête à l'immédiat. Yango, dossier aux hommes en Ndenge, aux Congolais, c'est ça le moment où tu relaxes que biso IDPS, tozo banda baction, to lobby boye. FCC, na la moka, bo siéger, le gars de Bolongole Kabonde. Biso ba député na biso boko ta kalisusu te. Bino, bolingi bo siéger, biso siko na bino. Zoto na zoto. Tozali na bino fara. Totala banani bakolonga puisque opposition bolonga biso te. Démocratie ezali eloko bosali te. Démocratie ezali libertinage te. Et là, vous allez vous préparer pour nani puisque Kabunda telemela ki coup d'état vous préparer qui à travers na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a déposé document il y a président de l'État qui est état d'urgence. Vital Kamerhe a dit dossier on a la lango. A MC Tamemwamba tobeta kop. A bengi na makala kete ndenge za boy tozo beta coup d'état zo réussir puisque ngai na déposé ki document na cour constitutionnelle d'été. Et demi Mokolelandi président tindi ki tenga yesu. A commis à le document Mokezawate, qui tenait à déposer le document.
le lendemain cour constitution le président violé article moko ya constitution mon côté to sauter bon complot yo ezalaki kanda nyonso ezali comment Kabunda a bombi Fachi. Il faudrait coup d'état réussir. Il y a un autre se bateau bazo se pela Kabunda Lungwa mais bino bo se pela Kabunda Lungwa mais c'est terrible. Mais ce qui Kabunda Lungwa cela veut dire ngana pesi bien information. Kabunda a été mandaté par le président de la République comme président de la coalition. Cash. Batindi et pas Fachi. Qui est au sein des négociations. Et dès lors, bino Bokati, na minitoy, Bokati, Jean-Marc Kabund, Bolongolier. Est-ce que la coalition existe? Nous disons non. Fini match. Fini match. Boyoka na moto kala. Il dépêche ce boluka bitondo. To vanda ki na biso. To vanda ki bino boluki lion abima. On doit chauffer. Ça doit chauffer. Ça doit chauffer. C'est ça le moment congolais nous doit comprendre que bino bolobite Kabunda aliaka na bato FCC aliaka boy. Mais boyoki complot nous basangani. Même les gens qui au batraite na biso bazaki na kati ya IDPS. On m'a dit complot biso ngai de tout le cas na média to le bas kalake. Ce n'est pas Kabunda Baza qu'on visait, c'est Fachi. Tozawap. Président, garant de bon fonctionnement, commandant suprême, magistrat suprême, c'est avec tout honneur, avec tout le respect, voilà l'occasion. C'est ça les billes maintenant qu'on doit marquer. Il y a d'abord tous les gars. Donc, vie, les numéros bar 6, bar Félix Zekechilom, bar chef de l'État. Vu le rapport qui s'est déroulé les incidents qui s'est déroulé dans le cycle de l'Assemblée nationale. Voilà. Ordonnance numéro 10, numéro 7. Bar Félix Sekechilo. Tout est suspendu. Jusqu'à nouvel haut. Bon, voyons Gaston. Bon, Yangwana. Nyatato leka. Kabila Royal, c'est nani na serete. C'est fini. Colère Tozanango. Donc, bon, sali biso déjà que j'ai besoin d'un bosa bolingba renverser Fachi. Yango boyena kabonde. Donc, biso na dino orange. Orange. Fini match. Donc, colère bosali biso botumboli bolobike bolonga kabonde. Et puis vote bosali 22h30. D'abord ma kofi coup de chapeau na ba député na biso d'exister puisque ma kofi est rapi. Bolianga na bino 15 députés boyoki ma kofi andemana. Bon so biso to kotaka. Donc, tu l'as qui dit non. Boya botonda, ça faut boya botonda. Il y a ça fait belé, comme un la ça faut n'engayer belé. Puisque toko ça la moussa na l'Assemblée nationale, beaucoup siégé, toya. Tous sont macadena. Tous sont macadena, to bloqué ma solo. Avant que le président, donc, garant de bon fonctionnement, a tali volonté à bateau. Tale bateau. Et là, vous savez, dans la communauté internationale, et là, le président de la communauté internationale, entre autres États-Unis d'Amérique, à prendre acte. Directement, ceux qui ont été la police, ma faiblesse, ils ont été américains pour sécuriser l'Assemblée nationale. Tant que vous avez bien anglais, vous avez bien anglais, vous avez bien anglais. La web secrétaire, la position de la musique. How to get. Yo lingote bia ya zela na zela nini mbuma na nzoto hein banyati baleki donc biso to yebisi bino tozali na plan boyeba quitter président zo lentement et sûrement c'est maintenant la dissolution c'est maintenant divorce entre FCC cash consommé ezali ka bokotuna te puisque bokoye ko toucher moto azali autorité morale ya cash. Est-ce que la coalition existe? Non. Fini. Peuple congolais, tu vas comprendre. FCC, la Mouka, oh, vous avez MSC. Vous comprendre. Puisque, bien vous avez dit, il est possible de vérité. Bateau boy. Ceux qui font charge, ça va liboso, bah, il va le traître. Oh, comme ça. Voilà aujourd'hui, tu as un point final. Bah, il va profiter, puisque Corona Zali, bah, bangi Corona T. Va profiter de la faiblesse en état d'urgence, tout ça, puisque va combattre la royauté. Maintenant, tu as la kibino, tu reçois un casque, tu reçois un désinfectant, tu aussi un aussi un
siko bino boya ko siéger toyeba nani bozo sala tokosala mobulu tokozala wana pona ko empêcher bino bokota te tango tokosala yango de bizani de tosala na tongo ti 12h commandant suprême et vous allez mbonga ya puisque to comme une étape ya que chef de l'état agir abengi mayo mabunda ayebise que il ne faut pas oser tika totambre na kimia mabunda ozi injection ya kingakati ou utiliser biso ba combattant nyonso nyata bortoleka ala kelele c'est ça le moment où tozali ko senga totelema toyeba siko ba vrai compatriote oyo balingi changement na mboka na biso baza place nini soko za derrière l'université oza sima ya FCC bato ba détourner mboka ba pied mboka des années soki wo lingi changement sima na biso IDPS poto banda action contribution na yo morale na yo morale na contribution na yo physique morale financière fongola liboke tonya tabor toleka merci tozawa na pona kopesa banini ndeko koza na question puisque lelo atmosphère est terrible donc merci beaucoup. On va poser la question à Kendi. Merci. Donc, na gouvernement, ils ont quoi? Ensemble, tous les bon mot spécial, ils ont un bon mot spécial. Bon année. Na minute yo, le col bango basali ba voter, puisque tous les députés FCC, balinga ki bazala. Au moins ba député tout ba voter wana, balingi fachité. Balobi tipo yo. Mutazo linga teke kopra biso réussir azote mera bambongo ba mafia to ele kaka seule personne ba tutu ba sangani pona ye ozo comprendre kabunda bouger bango na kata assemblée yango tozo bisa bango occasion monani président sinaibso numéro 00 suspendu cela veut dire dissolution occasion président lokaki a bengaka déjà tambo mwamba hier personnellement président bengi mabunda a sololina ye mabunda kiti asali eloko mosusu toko solo le débat mosusu ni d'abord na minute oyo partout na bambushimai na Lubumbashi moto bandi déjà ko pela na Kolwezi partout mboto moto bandi donc ezali pona ko longola système ya kabili bazali batu oyo balingi changement na mboko oyo te posana bango ezanini bazo bombana bayibi kete lokola ngana yibi na bomba masa na ngai lokola bali bakomi ko kanga biso awa to kosuka wapi vont bien to sala tout to longola moto ya zolinga ko longola biso donc pour votre information Albert yo mandat siko ya mandat d'amener bazo kanga ye bientôt basalier au mukamati yebisa ngai tozanga na coalition tozana ngo chef ya oyo akenda ko solula négociation ya ba poste ya ba mandataire ya nani wazaki liste ya président Fachi c'est Kabondo siko ba autina mususu nani tangu yo longoli le kole moto aza adversaire et azali délégué ya président Fachi na salle obengane nani obengane Fachi donc olingi na yo relation wana ezala te yango président zo agir toyebisa bino que makambo esalami oyo likambo ya ntambo mwamba ezali likambo ya mwana mwasi wana bafundi ye biso kuna toza kuna te biso babiloko nyonso patati patata hors périmètre cellulaire merci.